Ata mwana baba zali kaka mwana koka mwana kizengi mwana mwa bebe ata na sana reto ya kotambola. Olingi Koeba Information Politique et RDC, Landa Vision Plus TV. Vous voulez être branché sur l'information politique en RDC, Vision Plus TV est là pour vous. Suivez Vision Plus TV. La vérité, elle est nue, elle est brute. Landa Vision Plus TV. La bombe et la ramaille pour l'unité. On l'a appelle. Yandankala. Twende. Branchez ce côté sur Vision Plus TV. Vision Plus TV de Makambu. Ah, on est la news. N'est-ce pas GDG. Un grand merci à Bella Dinganga, la patronne à Mimawetu, à Maman Coral quand des à la GDG. Quand est au Sotara, tout coûtena. Bina Filet. Oazo Bini Samboka, Orumba Kangi n'a habité et les guillemets album. Donc n'a habité ceux qui n'a ramené, n'a habité chinois, non, des à la. Mais n'a habité, ma biga. Tout interview, tout ça, il a au moins 10 minutes pour ça, moi bien. Ça va moi bien. Bien Filet, bonjour. Bonjour. Boni mouvement, boni santé. Ah, maman, c'est qu'il est bien. Nangola Nzambe, maman, c'est les gars bien. Comment on a internet, monio, bonabi, ça va, c'est peu fort pour la chant aux obéta. Secret dans nos années, au bini si bat. Parmi les chansons au betina, au côté de la musique, il y a yokani muto yokani. Secret zariani. Banze mono so yokani, banze mono so yokani, banze mono bisonyo so. En tout cas, yokani, nzamba sali grâce wana, batu bayoki album na biso. Kersis l'album du groupe. Banze mono so ça accroché na ngolo nzambe, so kebo yoka. C'est quand on a qui s'en va bamba, on bongote. On a dit acoustique 10 match le meneur des G. Donc net bêta bon, yem da meneur biso na G, meneur des G. Surtout que quand on a 6 étoiles materazi, général na biso. Mais jamais la coque pensé. Pour conjuguer dans le passé. So yongi goto, songela ko le lisanga comme auparavant à Bouchoué, Balotelli. Hein? So qui goto ba cap o kaba. Anda mela ya ba jalu ba ko telemela. Ezi ba besanga brassaro yo namboka, ona bini sanga mboka. So qui goto ba Gisclar Zanot, le plus beau du groupe, mtaleki bisonyo na kitoko. So qui gono yoka, ayma bolingo ezala comme payate, kota kana na kwa mote, beta capote te serge. Donc kuna mamuto qui est bien. So qui goto ba Gina peme foka. Et on a levé ça la carte blanche. C'est yoba. Que tu m'as, Juliana, que tu m'as, sinon il a la porte à Lilita. Personne n'aime Jonathan li compa Linda Lik. Bien Filet, na mono l'opinion sur Embil bandero non mais na mono que yo o batte na ndinga sima pendant que yo ndezo mona na misa ba travail no salaki et mona na misa ba pendant que tango Embil ba ninga na yo ya yo mono tionte mais ba internet so ba hotel là ba ko no chanson na wana un travail wana je veux pas bâtir et ça travail moko to salion na ba master et là nze mona ngati bis moni tango yemba awa même banzemmo oh ya mena yo okantsana msu banzemmo ya ba maska ya banzemmo ba masana ngati ya banzemmo na biso donc nzemmo wana moveta ya nzemmo bila nova batu babeta ki ba guitare na kati batu batie ba kier na ya nzemmo na biso eza ngati botika olongola ngo botika uchango wa nzemmo bina filete ya nzemmo ya Villa Nova bina file ba yo ko lo internet so ba hotela ba yo kana chant na obetaki. Ata mwana baba zali kaka mwana koka mwana kizengi mwana mwa bebe ata na sana reto ya kotambola kare. Bina Filet, inspiration ne hotela ko wapi ko bimisa nzemmo ne tseba tab mwana baba. Inspiration wana na ebina ngai te tellement na mwana nzambe na sambela bien nzamba bengi ngai singa zwa makambo. Donc utaki epa ya nzambe et puis nazana encadrer bien maestro. Abakisaki oakoka obakisa na kati po nzembo ezwa forme. Lelo to mo resu banzembo nzambe romo beta na ba émission eza nini?
Pardon, Olobi? Tout ce qui respire l'éternel. Tu as le droit à recourir Sanzambe. Bobiso na stoabe kela mu ya Nzambe. Nzambe mutasala biso. Songi muto yo kanisa kukumisa Nzambe te. O kanisa kumisa nani? Ba lobi ke musique na biso profonde tamo wana kisi. Ba lobi. Bato ba lobi wana eza opinion na bango. Ngana ko boya opinion ya bato wana te. Sauf que ngana nzela nga ona banda olanda depuis ko zala mwana muke. Ti lelo ezo sala nga bien. Naza na temps consulter banzela na msute. Bina filé lelo et to banga te ke bina filé à sa orchestre na ndeko chant na simbi o to ba rimera na ke producteur mon Angola alinga beng sao assez lo moi disque. Est ça vrai ou faux? Oui mais non c'est pas là. Non mona banaga lelo maestro Fabregas asali batu na mukili. Donc eloko mona loba ki kaka mais na mona batu ba ko tu na ngo donc grâce à maestro on a comme un pouvoir que son a lobby batu ba zupe temps ya oyo kangai quand même alinga loba nini Angola nga ki na producteur abengisinga na Angola te ngana za na moni na vie ya moni loba leader prématuré ba bota matropo ba peso msu mwanze moment ko kaka omoni banze mona so tino do beta kebi marabe sala ba succès boy obi ba énergie boni ba leader na biso ba bimisa possible. Tout ça quand même reconnaissant. Ngana lo batte ke ngai na okufa kaka na maestro na seke moko na kolongwa kate na ozara wana soneni non mais kolongwa nzambe mutaye barango koko ma leader nzambe mutaye barango naza na posa na flatter maestro te po maestro ala alingane pe ba flatter te batu nyonso o bando bazala peme ne na flatterie ba ou même peme nete omoni to na yebane na kolo batte ngai ige bina filé na on a poa wana te okoma leader ba betoile musu se pelara na sima ya mutu. Tu peux avoir une belle voix mais esengo za na maboko mutu oyo en encadrement ya malamu po yo za la pe mutu makamba ngoleza ngai nzemo na yembela mutu na yembela Fabrice Nteka aza angolais. Fabrice Nteka le boss américain aza angolais. Olani la plupart batu na buaka baza na Angola. Batu na buaka na nzemo na ngai baza na Angola baza ba angolais. Alors ba mona yi lokwa nzemo na bango et accroché quand même. Ba linga kiango ba linga ba sa plaisir na artiste na bango ba organiser ki soirée moko kuna mauvais temps. Ba linga ba sa plaisir na ngai ne ba lekaki pa ngai to ba leki pa ngai ngana ye na dossier na bureau. Banga na komi na dossier na bureau ba bisinga normal oko kende. Ah, fallait pas ngala banana ngolo bango na ba télévision ke nazo kende Angola. Ngai siko naza amateur na makambo ba close. Ngana bika mambo oyemba. Na mambo ba contrat naza na zoba. Non na sala ngote na yebi nde ba sala ngote. Ngai sentiment na yaki moi mobile yaki bo mutu esali. Na se paniquer moi muke. Hein? Non mon loba na okenda Angola ba nini ba bengisi ngai ba nini. Oh, ma soleza na en cours entre bateau ba bengisi nga na secrétaire na ngai CG Yves Mouyoul. Donc fallait ngana secrétaire na ngai CG Yves Mouyoul to silisa. Bateau na ba silisi na secrétaire na ngai. Après secrétaire na ngai memi dossier et pas leader na ngai. Donc ngai na pas na décevoir secrétaire na ngai, na décevoir ba master na ngai, na décevoir Villanova. On en sait un pardon, na décevoir peu batu nyonso oyo balingara Villanova. Na sens nini? Likamuso ezana en cours au rôle bango na lutter. Faut la ba close ici là. Ngana ndenge na ngana monaki annonce la pub. Le quoi na artiste na ok côté mo wene informer quand même public ba yebaka na okende. Or le longaso na ki Angola. Bato wana babengisi ngai na papier na mikanda maestro amoni bango te peut-être misu ba yebi bango te soki nga na zu problème na Angola famille na nga ba otala maestro famille na nga ba otala chef na biso acoustique 10 à match a chef d'orchestre na biso famille na nga ba otala disciplinaire na biso Kenya na mbonda ba otala secrétaire na biso ba bango bato ba pesa nga nzela na kende. Alors na nga ba close maestro tellement avec un mois na olinga place on a kende na zala bien faut makamunyo so ezala carré logement na ngai faut zala bien place na okomela donc pour combien de temps caché na nga ba opesa nga eza nini donc maman na nyoso non to koma une étape wana te ngasko na komi ko loba déjà donc lokola na koki ko maîtriser maman na te na za amateur donc na zali suna kati ya
kamwana penate et puis nazala ki pédate parce que ngana on décider te muto on décider ça CG nanga Yves Muyulu na Villanova na maestro Fabregas donc sikoyo ma solo na ezaka nanu en cours soki bako régler makambo bien ndenge Villanova elingi pona kende ba makambo za bien étalé na okende soki simbite angola na kenda ango déjà lelo nne na comprendre que maestro Fabregas président nanga alinga ko chabiso na valeur moko boye parce que soit azale papa mobo achaka biso en valeur te anga tika na kenda nga bongo sans contrat sans clause sans nini donc achaka biso na valeur yango alinga ki protéger nga nga protéger contre en cours ne ba loba mais to bangela yo ba bangela villa no trop loba parce que ba vibrateur ba dada ba kabonara na partir angola kuna ba bangela yo parfois sous producteur na gros europé ma solo pe simbi kuna époque tant on lui ba frère nga ba dada ba vibrateur bazabi na filete bina filet on a ba dada na ba vibrateur baza ba frère ceux qui buzo ba selinge comme la mutu et qui par place cité mais il y a les personnes comme la montée qui par place te oh nyonso to mona eza ko enseigner biso to mona ba carrière ya batum sundenge ezo beba to mona ba carrière batum sundenge ezo bonga mais ko bonga eza facilité ko beba nem te ya facile donc ngana na chance wana nazo mona mamwana to sa biso na su musique mais mituna biso e kanisa ndenge moko te mutum so ko mena o yanzela liwa mais akena ya ndemi na ya kene mutum so amone peke o yanzela liwa na okete na lobité bango baza mayele te non eza ngonga na bango pona bango bamona ke ekoki bagisa mam na bango et puis ba sala vie na bango ngai na niveau na ngai boye habité so musicien ni nango lelo benga mo bina filena na ni mabele na so débrouiller kaka na ba na voiture na ngai normal kaka boye na sana kaka na ba t-shirt boye basket pantalon na mo muke na zo na boko la bana na ngai Ephraim na Miradi ba na la classe après na zo sous charge wana ya comme leader. Pardon, encore ce qui destin Seigneur au comara bien filé ce qui destin et le moi ce qui nzamba loba un jour dans un leader dans un leader ce nzamba loba te on a précipité on a te bien filé pour na to chité na biso combien des années na Villanova 5 ans 5 ans c'est beaucoup hein 5 ans travail qu'on ça va il lelo na si au monde na habité sauf na loba sus na si au monde bien filé tout chité na biso bien filé to loba ba programme ya mois au février concert réserve comment tant comme tu qu'on va porter problème comme musicien non pour l'instant on a programme qu'on a noté à part maestro Ali Banda alo baluka Belgique France États-Unis pour la production ya zango ya maestro Fabregas biso na Villanova to pe magi muke talara début année to so ki pena temps ya repos mardi on est toujours bandela ba activité na biso ya répétition avec ba chef na biso ba encadre biso na moni ba acoustique 10 match chef d'orchestre na biso le meneur DG Kenya na mbunda disciplinaire Thierry Migler un chef à répétition et puis étudiant Pitombe Nzapana Boussol ya Doudou Bessa CG Yves Muyulu donc kalaté to banda ba activité na biso mardi ya moi ma dédicace na ba fanatique ba Hollande et puis moi chamo suka connaît ça la bien pour to côté na jidol na pesi mbote na maestro Fabro na maman Absoteri Alino maman na Jésus Brian na pesi mbote na boss américain Fabrice Tseka lui c'est mon vieux il m'a commis sanga mutala ndambu mutala kaka mondam Fabrice Tseka boss américain puis mon vieux Gigi Palmi na pesi mbote na Christian Mundia na États-Unis Aris Mukenge na États-Unis na pesi mbote na Tini Tumba na Afrique du Sud Dario Matekila na États-Unis Chimena Ngalia na États-Unis na pesi mbote na JC Boss mon vieux JC Boss Christian Mundia et jusqu'à Mundia JC Boss na Paris na pesi mbote na Choisez Sita Talo Mama Léa Mama Kali na pesi mbote na Paris et sikazali Choisez Sita ya Talo Mama Léa et Kali na pesi bambote et na kitata usine à Bruxelles et na kitata fille moko bien alobara bien asololaka bien bela linganga lingaro makasi ya bela linganga na pesi bela dinganga mbote merci non linganga ngabe na lingo to moni ke bina flanga za nende batu baloba te so ina za ndenge batu baloba kana ngana loba ah na liete ne batu siba oh mamse za oko ya pele lo péché mbisa bimite lobi au péché mbisa bimi
Muko musu po péché te ofandi kabwe. Mbula mo bande mo ngana bale bo tala libundo le kala. Yemo ayega bo ozuyega bo na bassin. Vie la bongo. Na pesi batutu mbote. Batutu balinganga na bo balinganga ite na pe bango mbote. Na pesi tonton héritier Minembwe mbote mais c'est HM mon vieux. Na pesi mbote na ya munene bilanga loso aimé bubebu. Ça qui a loso ya gaillard toujours. Et ngaye merci. Na pesi mbote na bana na ngai. Ephraim, Mirani, Babeba Papa. Na pesi mbote na artiste Kadena, na pesi mbote Sikazali, on a na mutunanga. Mutunanga mais c'est les voix. Mais c'est les voix et marafort donc. Babiso peso toza le lobo pour yo kapé ba Kadena. Mais c'est les voix. Ah bah numéro contact bela linganga za mamu te ba circuit tango tiki numéro bo mona suka. En tout cas mutunyo so pona en tout cas beaucoup de respect pona bela dinganga. Je préfère encore ceux qui font la pesa numéro na pesa yo pesa bela dinganga. Mais on pesa numéro na TV boité. Na lobita ba pesa ba sala mabe non. Ngai na ko pesa numéro boité. So mutaza a sepeli a sonana a olekepa na. Mais toi tu as mon numéro. Au Pessana, Bella Dinganga. Ok, merci à Bella Dinganga, la patronne. Lobby d'un jour J moins d'air. Bella Dinganga na kin, Tobiga, Torolata, Torolemba. Mima wetu. Voilà, on a lâché déjà dans Babylone, on a des choses où il y a Mima wetu. Ma grand-mère, ma grand-mère dans Londres, Coral, car né à Londres, Ningezala. Ma banga pétos, tu côté ma banga ali maman. Donc Ningezala vient à la Nieki. Depuis London, on a un petit naïe de Zalara. Alain de BCBG, Ningi Zalara, GDG, il y a côté un roger de Zalara. Donc, mais on a un limbadou. Ningi Zalara, mère à Kene, mère à l'auto, Coca, Ningi Zalara, côté un Ningi Simamara. Bon, tout ça, il y a bien affilé na Gidol. Spécial Ningi Sénégal, bien affilé Ningi Zalara, GDG, Bella Dinganga, Okimolo Belnao. Il est clair que Nyoka Branda, toi face love, Miranda, c'est là, tout le temps. Donc merci beaucoup, merci à vous.